Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bravo na bandeko na biso ba Nigérien makambo oyo ya kitoko baza kusala na mokili pe bazo continuer kosala. Bon, nakanisa bandeko boyebi makambo oyo ezoleka na moma oyo na Afrique du Sud. Polandanga nalobela bino yango. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Grade Kabongo. Piso ba rando ya ndengwana tolingaka yango te. Ba rando nyonso ezali virtuel te tolingaka yango te. Ni bitumba, ni kobomana, ni violence, ni makambo oyo nyonso ezoleka na Afrique du Sud. Mais réponse oyo bandeko na biso ba Nigérien bapesi ezali bango basali self défense. Ezali défense. Tango bozozela bakonzi basalela bino défense wana bokomela pema. Po bango bakotikala kokufa na bisika wana te. Bango bakobebisa ba intérêt na bango te. Bango bakobebisa masolo na bango te. Ata makambo ezosala bango pasi akozala toujours na position wana parce que esengaka bongo to esengi bongo selo bango. Bandeko na biso oyo nyonso baza na Afrique du Sud, en tout cas soki bazoboma bino ya liboso eza nano faute na bino te, ya mibale ezali pe faute ya ba Sud-Africain te, mais ezali faute ya bakonzi na bango, ezali faute ya bato oyo bazo contrôler mboka, pe ezali faute ya bakonzi ya bato oyo baza pe na bamboka wana oyo babomi. Po bango mutu bakotala makambo wana nyonso. Eloko mosusu pe ezali faute ya koganga tout le temps na mokili oyo o tozala besoin bato boya na mboka na biso ko songa biso boya ko investir. En tout cas langage wana bino soki bomona bango bien bosi bomona awa na mboka ya poto ni ya diaspora bazo ganga bazo benga bato baya ko investir. Non. Bien sûr, ezana ba compagnie, ezana bato baya ko investir, mais bakoka même pas soki combien de pourcents, même 3%. Soki pe baya basukaka na ba taxe moko oyo kotinda yo okima. Soki pe baya bango te mo ba bénéficiaire nango, kasi bato ba bénéficiaire na eloko oyo bino boyo tia ezali bana ya mboka. Oyo bazo sala pana yo, pe bango mo bazo gérer, pe bango moto bako bénéficier. Voire même yo mo okoko kweya, okomi pauvre, bango bakomi ba riche, pe compagnie yango pe eloko yango ekomi ya bango. Botala kaka bandeko na bino, bandeko na biso, oyo baza même na ba nationalité. Baza pe na ba mikanda. Basala kaka ba magasin ya PAM. Ba restaurant ya PAM, ba boîte ya PAM, biloko moko oyoyo eza nango ya ba millionnaire te. Kasi ndenge ba nyokolaka bango na ba taxe likama.
ndenge banyokolaka bango na contrôle ekama. Donc ntango bakangaka yango, ntango bakweyaka esalaka kaka mpona bataxe eleki, biloko ebele eleki oyo ekotinda ekangisa bango yango. Yango wana fo bofelisitaka bandeko mosusu oyo ti lelo bazokontinue kozala na bamaison na bango ya kotekela biso biloko, ya kosala biso suki, banganda ya komela masanga, barestaurant ya kolia. Parce que bandeko wana basalaka biso kaka plaisir, bango plaisir bazwaka te. Po baza ya koinvestir te, bazwaka eloko moko te. Donc soki basalaka yango kaka mpona motu makasi, po kaka aza na eloko, me bazwaka eloko te. Alors bino siko bobengaka bato baya koinvestir na mboka na bino, boyebi ntango ozali bazwa koinvestir egal nini? Bokoloba nanga egali kitoko. Botala Angola ndenge bongi, bobosana te. Angola eza mboka moko kitoko, ezala kitoko. Nani atika yango kitoko? Portugais. Pourquoi atika yango kitoko? Parce que ayebaki ye mutu akovanda kuna libela. Yango monaka batonga bandako etage partout na ndenge ya kitoko, partout na ba province bisika nyonso. Bandako wana ebebaki mosusu mpona nini? Mpona bitumba. Sans bitumba eninga kozala kaka kitoko. Alors bango ntango bazongi, misusu batikala mwa mokie na bana baboti na bangole pe na bekolo mosusu oyo elobaka portugais, oyo esungaki bangole na bitumba batikala wana. Donc na Angola bato bakokaki même pas 7 millions ya bato oyo tango lokezo akei. Mais bandako elekaki bato baza wana kaka bandako oyo portugais atika. Simo bakisi bandako oyo eza na mboka na bazamba oyo bato batongaka bango moko. Donc moto nyonso akokaki kozala na ndako, moto nyonso akokaki kotonga ndako, pe ezalaki bongo, moto nyonso azalaki na esika na ye. Mais ntango ekomi makambo ya koinvestir, ntango elongwe echange ekoti bademokrasi oyo ezanga kombo na maboko, yango wana bino bosoloba tala ebongi, tala bazotonga bandako partout. Mais soko olobi otuna bangole oyo ya age nanga to ya mikolo kenga, bakoloba na yo ezali ya kobeba. Pourquoi? Parce que tango bato baye koinvestir nano ebele te, Angola mutu nyonso azala komela linzanza miliki, mutu nyonso azalaki na manzanza miliki na ndako, azalaki na sukali na ndako. Poisson de mer basombaka kutu te, soki bakozwa kaka kuna na carton, soki bapesi bino ozwi yango obwaki na nzela, po biloko ebanda koya na loja ezalaki kozala. Soki ope carton ebi biloko bakopesa yo te, mais okozwa kaka biloko ya kolia. Sikoyo soki ezali bapoisson, meme mabundu, meme nini, bato mingi bazala kosepela na bango kolia yango mpenza te, kobwaka. Mais lelo yo nana kobwakela yo meme Thomson na kati ya Angola. Na kala Thomson wana ekomona na wa o Thomson ezali esigne ya crise ya mbisi ekoti na mboka na bino. Yango wana koinvestir Angola ndenge ezobonga bongo ezobonga mpona bato baye koinvestir pe na quelque minorité oyoyo bazoprofite na nsima ya bato wana. Me mingi ndenge bozomona Angola eza kobonga se kobonga, mingi baza kosouffrir souffrance oyo baimagina te. Mpona Angola moto akufa nzala azala te, moto alia moins de 5 fois azala te, moto azanga miliki na ndako azala te, moto akaba biloko te par semaine azala te, moto aboya alobi te okabelinga mingi biloko azala te, moto azala na ndako manzanza ezanga chambre mais azala na Escania ya 10 pine 12 pine
ya sika. Mutu azala na ndako ya manzanza. Azala na 3 years balada koloba te. Mais lelo yo eza bongo te. Lelo yo etikala bongo te. Pona nini batu baye ko investir. Batu baye ko investir. Batu wana bangashaka pe kaka l'étranger o bauti libanda. Ke bana ya mboka. Bana ya mboka par hasard. Bien sûr mboka eza ya bana mboka. Faut batia bana mboka. Mais na babisika oyo ya mbongo ya ba secret bele batiaka toujours bato bauti libanda. To bana ya bato bauti libanda. Donc bana sikoyo ya mboka bazo zonga sima, bazo zonga na bamboka. Oreba vanda ta na capitale ya province, mais bazo boaka bango susu na zamba. Heureusement pe ezali, pe kuna ezali toujours na moi modération, bazo vivre ka moi bien que na Congo Zaïre. Pourquoi bazo vivre bien na Congo Zaïre? Parce que pas na bango bazo vivre mabe, mais na niveau ya Congo Zaïre bango bazo vivre bien, mais bango bazo monango mabe po ezape mabe ezavi o bazano. Sikoyo bino na Congo Zaïre pe investi bozo senga bato baya ko investir baya sima nango bozo lela ozandu ekoma ya bato boye sima nango jibe mpia na lela o toyoka kasusu bamvandu lokola balusaki vana te soko moni ndako ya motu boye mopaya ndako boye ya mopaya o mutambongo mususu politicien kasi yango wana esigne ya ko investir boyoka nga malamu bofungola batoi tango bobengaka bato baya ko investir na mboka na bino elingi koloba boye boya bobotola biso basike na biso bobotola biso bandako na biso botinda biso na basuka ya mboka botinda biso na basite to botinda biso na bavillage na suka. Soki bitumba ezali na mboka wana bokofina na basite to bokokata mapango ndambu ndenge komokata na sikoyo yango wana ezoleka na bino na Zaïre, voire même na landi Jeannette Kabila alobi recensement na Congo esalama na 84 oyo susu likamba bukamu. Donc elingi koloba boye bino ndenge bozalaka wana oyo nyonso babotama na nsima ya 84 to na nsima ya 90 na nsima ya les années 90. Donc boza na banationalité te, boza na banationalité douteuse yango wana botambulaka na bakarte pour citoyen sikoyo na comprendre. Donc sur 80 millions oyo balobaka ntango mosusu bazaïwa to bakongole baza na bango kaka 40 millions ba fraudeur boyebani même pas. Bien sûr nayebi ke moko salobi wana mwana mayele oyo atonda ba diplôme alobi tala moto oyo tente oyo zoba toza na ba carte électeur mais soko kesenga passeport bakopesa yo passeport eza identité te ngulu oyo azokosela aza journaliste. Bon yoka réponse nanga avant na silisa nga ngulu oyo passeport eza identité te. Passeport et identité eza na kati ya passeport mais passeport eza identité te. Ezali passe ezali ndenge laisser passer ezali passe. Alors passe wana bapesaka bato na kolo pays wana soki eza passeport ya pays wana moto epesaka passeport epesaka na condition oyo bango balingi bapesa. Donc elingi koloba ntango oza mwana mboka oza na identité automatiquement okokozala na passeport. Ntango oza mpe étranger ozangi passeport soko okesenga na bato wana soki bandimi bapesa yo passeport na bango omema nationalité na bango na passeport na bango bakopesa yo comme tel bakoki na bango kopesa carte d'identité te mais bakopesa passeport na bandeli bien bakopesa yo
identité te nationalité te mais bapesi yo passeport na bango na photo na yo na makambo nyonso bakomi wana mpe bakomi origine. Bodute te etali bino surtout bandeko na biso oyo ya motema malamu oyo seko osengi bango passeport bapimelaka bato te même awa toza na poto oyo atie na nga akende komeka bandeko na biso ba-ivoirien Côte d'Ivoire kende na ambassade na bango explike bango loba naza na difficulté ya kozwa passeport ya mboka na nga naza na nga congolais naza na nga zaïrois mais mpona kovoyage eza likambo zala sur et certain soki osololi malamu sa kopia mbongo soki bacomprendre besoin na yo bamoni yo mpe oza na mokandano moko vraiment ovandaka na poto bakopesa yo passeport. Nakanisa na Afrique bato ebele batambula na bapasseport ya baivoirien parce que bapesa bango surtout bato ba UNITA surtout ba sud-africain oyo bazoboma bino lelo ntango bazala na mbilinga na bamizungu bazwa bapasseport ebele ya bandeko na biso baivoirien bameriam makeba batambola na yo bato ya ndenge na ndenge lelo mpe ambassadeur na biso ambassade bambassade ya Zaïre soki ya Congo Zaïre bango mpe bakoma kopesa bato ba passeport soko otie tembe zala no Congolais Brazzaville zala no Rwandais zala no Angolais kende lakisa identité no ya poto oyo bapesi yo oza penza Angolais to oza Congolais Brazzaville to oza Camerounais lakisa na ambassade ya Congo Zaïre loba na bango oza na besoin ya passeport origine na yo ivoirienne to camerounaise bakopesa yo passeport po bakoma mpe kopesa et puis soki na mbila awa na poto basengi yo omema passeport ya mboka no eza problème soki omemeli bango passeport ya mboka mosusu mais bakomi bakombo na yo bakomi origine na yo ndenge eza na identité na yo na mbila ya poto nyonso awa na kati ya Schengen même na Suisse même na Angleterre bakondima yo passeport wana oyeli bango soki esengelaki na passeport wana babeta ou bien séjour moko na passeport wana bapesa na identité zala sili bakobeta yango sans distinction même bakofélicite yo bakoloba en tout cas oza na chance mboka na yo epemeli yo passeport mais bandeko na yo mosusu ya baafrike bapesi yo passeport. Donc passeport eza identité identité ezali carte d'identité surtout identité ya solo ezali oyo ya naissance bobenga yango nini attestation soki ndenge nini de naissance bon bocomprendre eloko na lobi nakanisa bino kutu boza na difficulté mpona kozwa yango na bamboka neti Congo yango fo bozwa fimbu bozokufa lokola bambwa Afrique du Sud mais bandeko na bino ba Rwanda tina ba village tina bazamba balakisi yango na télévision ke bakoma kozwa yango sans kutu kodéplace ekoma nyonso digitale soki digital donc na mboka kaka oyo ezali ekobima kuna mbala moko na ordinateur na internet oyo ya village ozwi identité ozwi acte de naissance surveille na bato ya l'État makambo nyonso ezali informatisé même oza na suka ya mboka na zamba na kati ya Rwanda même okendaki service na kati ya zamba biloko nekoya kaka na ndenge ya informatique yango wana bino ba oyo bozokufa na Afrique du Sud ebongi bobima to bodéplace bokende bisika mosusu alors bakongolais fo bodéfendre mboka na bino na ndenge nyonso liboso fo boyina eloko tu oyo koinvestir na mboka na bino eza mpona intérêt na bino bangolais fo kosala même likambo fo kodébarrasse na bato nyonso sans violence fo konilaka ba-investigation mpo bino moko boza na bambongo ya koinvestir na bapays neti babenin na bapays mosusu wana oyo bazoinvestir te oyo monaka baétranger baya koinvestir mokie bamesana na bandako na bango ya mikusa ezanga etage
bazokende de plus en plus na ba vie normale même souffrance ezali kasi baza na bapasi oyo bino bozala yango te baza toujours na baquartier oyo babotama bakoko na bango babotama baparent na bango babotama mais bino bokodéplace se kodéplace bokotika soko botama na Gombe oke na Lingwala obotama na Lingwala okomi na Matete obotama na Matete okomi na Kimbantseki obotama na Kimbantseki okomi na Lemba yino tibo bandokende kaka bongo se bongo bana bino oyo bokobota bakokende lisusu mosika ya mosika bokozonga nsima ti oza moluba okomi mokongo eza mabe te oza mokongo okomi mongala eza nango mabe te mais okomi yango involontaire yango wana makambo ezosalama na Afrique ici bozwa yango na maseki te bozwa yango na maboko makambo yango oyo ezosalama na poto eleki kutu oyo ezosalama na Afrique ici po ya Afrique ici bozomona yango na maboko na ndenge bazoboma moto bato bazoleka na bango bazokipe te mais awa na bapoto na banini barasula mpe bakosilisa bino na malembe mais bazotya foti na bino okokende hôpital baopere yo okufeli mwana balobi non aboya komela kisi yo mpo ndimi yango nzoka erreur sesalama kaka ntango basalaki opération bakisi mpe bapesi ye $10 bobosana te ekoma nango koboma bato ekoma bapoison mais ntango bakoloba yo mpo ndimi yango ndeko na yo asambelaka mingi bakufi balobi te topesaki ye bakisi aza kolingomela te yango wana akufi bino mpe bolobi oui oza na raison parce que ye makambo nyonso kaka na nkolo bokosila se kosila bato bazokwea na AVC bino kozotya kaka bafoti o mpo baboye na mwasi mpo baboye na mobali mpo bafacture eleki mpo tokokrake de stress ezali bokosila se kosila na bapoison oyo ezowumela na nzoto pendant 3 ans okanisi ozali na nzoto ya bien nzoka bokosila partout bazoselisa bino ntango bazogouverne ntango bato mabe oyo bayina bapaya bazokoma ebele meme ata ntango bazwi nano pouvoir te mais zalasi baza na bapouvoir na bakati ya bopital na bakati ya barestaurant mpe bisika na bisika donc ntango bavandaka ensemble basololaka ndenge nini tokoki kodebarase na bato oyo alors ndenge ya kodebarase na moto olingi te na kanisa bino moko boyebi yango surtout bana basi mpe boyebi yango soki olingi mobali wana te na poto oyebi ndenge ya kodebarase fo kosele makambo na bino balongola soki mpe malamu eleki mingi omoni ndenge ya kodebarase na ye te yeba bokoma koboma mibali mosusu na bapoison alors mibali mpe ndenge moko bosalaka kaka oyo basi basali donc sikoyo bato oyo balingaka bino te na mboka na bango bakosala plus ke bino mpona kodebarase na bino mais bango balingaka foti ekweya na maboko na bango te ekokweya na maboko na bino Afrique du Sud kuna mpe ndenge bazoboma bino bazolinga foti ekweya na maboko na bino moko boloba te tolekisi mpe tokende bamboka bato tokomi kuna ebele bango bakima na bamboka bato ebele koleka bango kutu soki babimi kaka bazongaka te bamozambike oyo bango bazoboma lelo mingi baza mpe bana basud africain bakima banamibien baza bana basud africain bakima bangolais baza bana basud africain bakima basali mpe comme tel basud africain baza mpe bangolais baza mpe bakongolais bakende kuna na ntango ya kala ya mondele donc bato bazoboma na baoyo bazoboma baza kaka bato moko mais foti ya banani ya baoyo bazolengela baposte na bango bazolengela recherche na bango bazolengela barelation na bango mpe bavia bana na bango na bafuture na bango bino bapeuple ezala oyo bazoboma na baoyo bazoboma te boza bainutile bokotikala bainutile na sokisi ya botikala malamu. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.